Bonjour. Papa, tout le monde est congolais. Moi, je suis sud-africain, je suis tout l'Africain au Rwanda. Comment On a condamné avec la dernière énergie. Est-ce que la xénophobie est le il faut que le racisme. Tous les Africains, il faut tous les bolingo. Et le sud-africain, on a condamné. Ils ont malamuté. Et on a aussi un gouvernement qui réagir. Parce que chaque fois que tout le monde est congolais, dans Libanda, tout le monde a réaction au gouvernement. Mais on a vraiment interpellé le chef de l'État. Mais c'est Félix Antoine Chilombo à réagir personnellement. À réagir parce que tout le monde est trop, c'est trop. Chaque fois, tout le monde a réaction au côté du gouvernement. Alors on a vraiment à s'impliquer dans les Cambodge pour mettre fin à la crime en Afrique du Sud contre les Congolais, contre les négociations sud-africaines. Parce que tout le monde est Ghana, tout le monde est Nigeria, tout le monde est Angola. Vous explicitez même ambassadeur d'Afrique du Sud à Angola. Tout le monde est réaction à la population na Nigeria, na Zimbabwe. Pourquoi pas les Congolais réagir? Pourquoi pas? Il est temps. C'est le moment ou jamais. Tu réagir, tu l'accès en Afrique du Sud, pourquoi pas qu'on explique l'ambassadeur? Qu'on coupe nos relations diplomatiques. Allez même plus loin. Qu'on cata même courant à Inga. Tu cata le courant, on va passer à Moutou Makasi. Tu vas ça après. En tout cas, vraiment, c'est la vraiment réaction du chef de l'État. Le chef de l'État faut réagir en tant que garant de la nation, en tant que le père de la nation. Il faut réagir. Parce que ce que Tiki Marambo et les Raboye, ça ne va pas. En tout cas, même Ngaï n'a pas soutenu le chef de l'État. Mais ce qui a réagi, en tout cas, on a retiré le soutien. On a bombité. Ce qui a réagi en tant que garant de la nation. En tout cas, Ngaï n'a pas retiré le soutien. En tout cas, c'est le moment d'interpeller, à réagir. C'est la bateau FCCT. Parce que Kabila a message Sabiso, Batika Congolais Bakufaka. Congolais Bakufi na Rwanda, Congolais Bazoba Biso na Brazzaville, Babomi Biso na Angola. Mais Kabila n'a jamais réagi. Non, donc il faut que cette fois-ci, tu comme un état de droit. État de droit, il faut protéger les Congolais. Ils sont étrangers. Il faut protéger. C'est le moment. Il faut réagir. Alors c'est la face du monde que Congo, c'est un état. Donc en tout cas, vraiment, c'est la réaction du chef de l'État. Mais lobby, Ngaï n'a prêt de soutenir ma marche aux étudiants, de soutenir Bango. Les marches aux Salawana. Donc, il y a une ambassade de l'Afrique du Sud pour dénoncer les crimes contre les Congolais en Afrique du Sud. Donc, on a moni on a quoi que le bayango wana. Bonjour papa. Oui, bonjour papa. Papa, comment on est papa? Comment on est papa Paul? Papa, bonne réponse pour les Congolais. Comment yo moni que ninge bazo bomba Congolais en Afrique du Sud? Yo moni wo le kona ninge ni. Papa, merci d'abord pour la parole. Ngai na botami na mboko yo. Mboko yo Afrique du Sud toleki mosika na potentiel na nini Afrique du Sud akoka na biso te. Maintenant on comprend te na monaki mosu na Angola bakamati mona mwasi bakangi singa na makolo bako beta e mona mwasi agangi na ki portugais ti alobi mama na kufi pona nini yo kotuna na monaki pe na Chine ba policier na kati ya ndako bazui congolais bango bana ba nzete moko boy congolais oyo mwana makila na ngai kutunga lobaki tumwa ba chinois oyo na ngai mona bango il faut tala bakangi ndako ye na kati azoganga na ba nzete ya milai bako beta ngapi mais bazo beta likamu nini yo tu Afrique du Sud nani Afrique du Sud est quoi Afrique du Sud ezali nani
aleki biso nayoka mawa mingi ngatala na Brazzaville ndenge moko Angola ndenge moko bon sikoyo ezali kama nini bon eloko ni osenga na chef de l'état que papa ya mboka wani baboma ba congolais ya vandi kimia tozaki na président oyo tozalaki na aza komona yango azaki komona yango nyonso tu Molière azolakisa babitala mwana mwasi bakangi esinga na mwa banzete ya mikusi awa bazobeta awa bazotunela ki portugais mwana mwasi aleli agangi mama na kufi ki portugais bungi eloko ni osenga na chef de l'état na gouvernement nga nakoloba te nga asoda te na civil nakoloba te nga atalaka télévision nga alobi boye nalobi no na Chine soko otali nga nakoloba te na kati mokusa pardon papa journaliste nakoloba mingi te chef de l'état ali moto amona limite awa ndako oyo avandi ayebi ntina nango oyo avandaki na kati mokuse. Bonjour papa. Congolais, comment on a Guillaume? Frère Guillaume. Frère Guillaume, nani yomoni ne baba wa Congolais na yomona ngota sentiment les amis. Les abiente abiso to yamba papa bien. Pour nite libanda mboka banyoko la abiso makasi. Oza fati tele abiso likambo ne babo maninga na biso kunda. Biso après to yamba bango to na bango ale to leka na bango nyoto to sala na bango. Hein? To sepelité yo poza mboka. Oza pe jeune, oza pe mwana muke. Po to vota ki po obima po o sesa biso ba congolais. Tala likambo wana. Sepeli mingi. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman, comment tu vas? Bonjour maman. Bonjour papa. Comment on a? Comment on a Sarah? Maman Sarah. Maman Sarah aussi comment on a basi okoma bande kuna bandona kwa komona food ici. Yo esali ndenge. Esalinga pasi po bayana biso baza 5 na Afrique ici. Esalinga pena pasi makasi. Mukonza mboka lobata liloba suka pona bango soki esenga bazonga na bango. Ya pa wana to baninga mutuza mboka mutusu ba telemi ba pandi do ba food ici ya ba sud africain mona ndenge. Eza mabe bapanza te kasi bazonga na bango kaka. Bazonga na bango so esimbi te bazonga. Mboka na biso pe eza bien soki oluki ezala bien bazonga kaka. Bazonga kana mboka. Na pasi oza. Na ese lo moto to mesana kaka. To mesana kaka biso sto vivre ka bazonga na bango. Il s'agit ko boma bango mabe to mona ata bango esa biso bien bazonga. Bazonga na bango. Maman. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Maman comment on a dit? Maïguette. Maman Iguette, c'est comment on a fait du coup c'est pour bon congolais. Yo connais donc on a ndenge. Ah, papa eza mawa mingi na biso penza na RDC. Pour RDC eyambaka ba pays nyonso di Maghreb. Mais soki ekomi na RDC na ba pays na bango balinga biso te. Brazzaville balinga biso te, Angola balinga biso te, Afrique du Sud bazo linga biso te, babomi bandeko na biso ya RDC lokwa banyama. Mais président na biso aza vivant, azomona likambo oyo. Hein? Asalango, azulango solution. Po biso pe ana RDC to banda pe ko benga na bango. Po soki azulango solution te, biso na RDC to bebisa. To benga bango tout. Po bango bazwi biso nde banyama. Ko kata ba bandeko na biso na Afrique du Sud mitu. Na problème nini? Bango awa bango bazali. Biso to benga na bango. To benga na bango te président. Yoza papa wana bana yo. Soit solution. Soki aussi solution te papa. Biso pe to ko beta bango pe to zongsi ba revanche. Bango ba sai na biso. Po boye penza biso na RDC toza kimia te papa. Yoza papa biso président. Mboka na yo papa. Ezoke liboso me na Afrique du Sud balingi biso te. Na Angola, na Brazzaville.
mpo na nini bango bazwaka biso kwa banyama biso banyama te biso totanga nde toza mayele koleka bango bango bayebi nde je ya kolonaka me biso totanga koleka bango papa zwila biso solution papa ya suki ka wana epie nga mawa mingi mpo bandeko na biso babomi bango mingi na Afrique du Sud. Merci papa. Bonjour Mr. Journaliste. Bon, pendant le moment, il y a beaucoup de mingi saté, Mr. Journaliste, moni, biso to congolais. Presque va payer mingi Afrique awa. Batoza mingi menacé. Même à la fois passé na Brazzaville ko ba menacé sur ma casse. Mais tout le monde qui présente organise bosso a bien réaction. Mais jusqu'à présent, la mito présent biso o de sika oyo. Na menace oyo, ba ça la biso ba na mboka comme biso congolais. J'espère que présent biso Félix Antoine qui se dit arrosoir. Mobile comme casse pour ma cambo. Laisse mangamo lobi la landi yango to repesa nga passe ma casse. Mais ba ninga zangambo bangolais ba faire réagir. Pour menacer même ambassadeur na bango. Pourquoi pas bisoter? Il y a un bec non. Bah Konzambo Kabazali, le gouvernement de nous la paix bimi. Alors bah ça les forts mingi. Qui est biso ba Congolais qui ont valeur. Pourquoi pas menacer biso pour un pays étranger? Donc la Afrique du Sud. C'est comme beaucoup tout bien bassin africain. Mané ko na Zaïre. Kozwa traitement à la maman emo. Mais biso ko rablo bebele kenda ko na mais data biso to souffrant to ba na selo la seki ka ba konzi base na non décision malam pour la makambo en tout cas biso Congolais souffrir trop na éviter ce qui ba Congolais ba konza biso Congolais to ba nyama to éviter mais j'espère que maloba oyo na loba ba konzi ba ki yango bozo no solution pour na biso Congolais to ba nyama te to za ba to ko binon bo ya pena mawana biso pe solution na biso en tout cas bozo no réaction makambo merci moi mo kenga lo ba yango voilà. Ok, merci, monsieur le journaliste. Merci, Mink. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Maman, comment on a dit? Comment on a Sandra? Vraiment, ils ont fait ça passe ma casse parce que ils ont fait ça passe. Pour nous retourner dernièrement, auto bombarder on a biso tout le monde ba image partout na Brazzaville. Mais comment des abons ba ko longa kuna ba ya ba sera toujours libre na mboka na biso. Mais biso kuna mboka na ba to za liberté. On a aussi na mokonzambo kata ke papa na biso. Aye moka raisonner pour na makambo wana vraiment ba Congolais ba kufa mingi. So biso beto ndoboma bato comme ça peut mitema na bango ekita. Biso to la bato moto mesa na kimi na mboka na biso. Soit monde que to simba ten pas ba boma c'est mieux que ba refouler bango bazong la biso ata bango bazonga koto. On a ngena lobaka yango wana parce que baba nyamate baza bato. Papa na biso en tant que papa président de la République qui se qui dit Tulombo a tellement vraiment tant que papa ya mboka azwa vraiment mokano pour likambo wana et ça là vraiment pas en tant que famille pour biso to abana na ye à cause to to kufa lokwa ba nyamate to za quand même bato. Merci papa na soutien. OK.